indien biloko wana kaka yutaka ba Dubai biloko pesa nango beloma eumela nango te mais bayaka nango komona ba tchoko ba prix moko cher mais congolais tellement lingi prestige a préféré mieux azwa kaka wana donc il te senga vraiment dans l'état congolais ameka ko pesa mo valeur mona art na biso moko effort ezali ba gouvernement tali la sumo makambo yo ba bloka ba Dubai wana ezokota trop ezeboma biso marché. Toute l'autorité so continent ndako na ye okutaka biloko ya importé wana tozoye batesko ide na bango ezala nini pona art na biso ya Congo awa po oyo so fa na ngona ndako eko salo 10 ans 11 ans 20 ans pe mais ba biloko na bango na tango ese ya 1 mois 2 mois au moins yel sous réparation awa. Mbote na balandi nyonso ya Kapash Télévision, Pena Matabis Télévision, partout bozali dans le monde entier. Pe merci pour la fidélité na bino oyo bozo la kisabiso na Kapash Télévision, Pena Matabis Télévision. Et c'est moi votre humble servante Sarah Limbute la naturelle moi na Mungala. Na pesi sous merci l'équipe technique ya Kapash Télévision. Voilà na Moni Bongo Montréal Axel Mayela, pe mon cordon Joe Mystique Mouteba ainsi que à ma patronne Cynthia Kapash Général Major, apesibino merci lelo nantimina kita awa na Delvo na route Matadi ko solana bandeko oyo basala ka ba kiti oyo ebongisela ka biso bandaku to lingi to solana bango comment ba travaillaka comment ba posaka ba kiti oyo pe koteka yango est-ce que teka makam normal pe na makam oyo ya confinement est-ce que bazoteka yango équipe ya Kapash Télévision to kitaki na route Matadi côté oyo poto sala émission na bandeko na moi déjà ndeko azotonga na solana ye to moni susu papa mususu azo sala déjà ba kiti awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Ozana ni ana isika. Naza maître menuisier. Maître menuisier, ça fait déjà combien d'années ndo bandi musala? Nabana musala en 1999. C'est déjà donc mboule belé. 21 ans. Si ko ba difficulté ni beaucoup tana nango awa na ndenge bozo sala ba kiti na bino. Bon, en tout cas musala to sala très bien mais ba difficulté pezanga te na musala. Difficulté zanga te na musala. Ba difficulté na biso to kutana nango za nini? Art to sala art. Toujours exposé dans le marché mais ils allaient étouffer mon pied na babiloko ils importé. Donc bangonde kaka mutu ba meka ka impe ko coincer biso parce que bango ba ozobilo na bango importé ba ye nango banani ba coincer bino pona musala. Bon justement ba indien ba biloko wana kaka yutaka ba Dubai biloko pesa nango beloma eumela nango te mais bayaka nango komona ba tchoko ba prix moko cher mais congolais tellement lingi prestige a préféré mieux azwa kaka wana que oyo mais oyo to sala musala moko ya qualité. Donc il te senga vraiment dans l'état congolais ameka ko pesa mo valeur mona art na biso moko valeur ane ko zala ndenge nini to sala musi ya bien to sala mabaya na biso mo ya bana mboka to sala la mayele na biso moko mais musala na biso ezo ya moi limité parce que toute l'autorité so continent ndako na ye okutaka biloko ya importé wana tozoye batesko ide na bango ezo zala nini pona art na biso ya Congo awa mais tozo senga nde na ba autorité ba meka ko pesa mo valeur pe na musala na biso to sala donc musala to sala tozo mona kutu ba tumsu bazo uta ba Brazzaville bazo ya awa ko louer ba kits na biso ba kati ngambu basalisi ba fête na bango musu ba sombi ba ke ko sala na biso mo ba autorité na biso ba mi pesi trop na biloko wana importé donc susu vraiment mingi ezaki na yango wana susu mingi ezalaki yango wana siko toko yeba différence ya ba kits o bozo sala ndeti na moni kuna ba kits o to benga ba kits ba etoko awa na moni ya ba cuir siko yo bosala ndenge nini pona ko sala boye ya cuir oyo na ko sala ya ba etoko wana. Bon nyonso zaka na kati ya domaine moko menuiserie mais sauf que carbone de la partie oyo ekei vannerie c'est-à-dire azui mabaya pene ya makasi na kati après tozui kekele to bengi mbamba nde to sali yango très propre to latisi yango siko mais suka ozwa mousse ozala très bien donc azana longue vie donc oh déjà wasala je pense que to otambola omona ande kazo pesa explication ya bakiti ndenge esalemaka bolanda vraiment kitoko mingi bakiti vraiment so tena ndako lokwa na poto vraiment mais
bakonzi na biso basombaka awa te bango balingika biloko ya Dubai balingika biloko ya Indien toyebi te ole baya basoutenir bato ya mboka baya ko soutenir peuple na mosala kitoko bazosala me bango balingi kaka biloko ya étranger ndeko o expliquer biso pe bango bazotala yo ba comprendre ndenge bosalela bakiti yango ndeti oyo boye aza kekele moto aza spécialité nango ye moto afabrique oyo nga naza menuisier garniture nasalaka ndeti kiti omoni ya divan wana nasalaka ndeti bameuble baarmoire maintenant oyo towana domaine mpe mosusu babengi yango vannerie spécialité nango ye mpe moto ako epesa mwa éclaircissement moto oya koexplike biso ndenge osaleli yango o expliquer biso bazotala yo omona mutu musu paza musika ya omona ngo basepeli asali pe commande pe eke na ndaku na ekuna osala biloko o ndenge nini comment ko fabriquer loko ekoma kiti boy bon mbote nanu na ba spectateur tout bazotala biso na temps oyo kiti oyo to banda ngo nanu na bois to sombi libaya to beti karakasi to tracer singa wana to kati kekele yango monaka to telemisaka ngo na forme wana ndenge komaka kiti wana ya carré to benga ngo boye tressage souvent ba chinois bayaka trop bakangi ba photo awa ba memi ngo côté na bango yango bayelaka biso ba marque na bango basalaka forme ya ba Dubai wana souvent kuna pe umelaka te zwaka tan belé te so ba fane ngo na ba palomo na bu e katani bayena ngo lisusu par rapport ya réparation. Siko bino bosala ndeni po eumela po ya bango eumela raté siko ya bino ekoma ndeni po eumela vraiment ezwa bambule ebele biso singa ezana no singa ya biso ya bakoko singa ya biso bakoko to benga ngo mbasa kekele to yaka to travailler yango to kati yango to travailler yango yango omonaka to salaka babiloko oyo wana eza forme ya naturel o eza forme ekendaka ka bongo mais to chaka moi peinture noire yango ekendaka na moi ba marque wana mais oyo ya biso moko eza vraiment naturel ya biso ya bakoko na biso souvent batu soki boza vraiment na posa ya eloko bo passer awa na météo boya kotala ndenge to pasaka ba art na biso. Ça fait combien d'années déjà au sali awa na musala? Na umeli déjà trop naza ma trop na météo na fandi trop na météo souvent biloko eza ma ya kala ba papa batiki biso na domaine oyo tile loto zokobaka na domaine oyo pe déjà formé bana comme des amens bana bazali baza awa bana soko yo komona bana na pusana momuke bana bazali tozo former bana ya pusana aswa comme bana bali osomona ke ya pusana tozo former to benga ngo tressage tressage to tonga ngo na kekele yango somona tozo former bana oleba kenda ko bunda bakuluna bangwana bazosala musala wana meza formation oyo ya biso ba centre oyo batikela sikoyo na makambo o pe ya confinement oyo est-ce que konini oyo koteka ezoleka nango bien batu pe bazokota na marché bazosomba bon na moi temps oyo moi difficulté sali tellement batutu baza confirmer na palin mais tozo bunda na malin mais moi pe to fanda ezate tozo bunda na kaka ndenge nini to eba koluka mwa kwanga ya bana ndenge balobaka yango wana mais effort ezali ba gouvernement talela sumo makambo oyo babiloka ba Dubai wana ezokota trop ezeboma biso marché bazwa ndenge ni yo stopper po oyo so fa nango na ndako ekosalo 10 ans 11 ans 20 ans pe mais babiloko na bango na tango ese ya 1 mois 2 mois au moins yel sous réparation awa yango zo mona ne bazobomela biso marché souvent tozo senga vraiment pa na bango batalela biso mwa makambo oyo. Merci Montréal to pusana a to moni pen de quoi azo soudé azo bongisa na ebité to benga ngo table to benga ngo nini. Bonjour papa. Ah bonjour papa. Okoki ko expliquer biso oyo eza nini po to moni bo sala ngo na façon mo na ebité so dans ko benga ngo komboni. Oza porte chaussure pour no tia ba sapat. Sikoyo po bosala ngo boye bozo créer ndeni po ekoma boye bosala ngo pe na forme po na ba sapato evanda bien. Bon ndenge zawana zaka planche li baya moko monene to memango na machine barabote tant barabote to kati yango na ba dimension bizo to ko sala musala yango wana to sali pente wana ndenge to tie ba sapato li fana tout droit ezali un peu penché. Ça fait déjà combien d'années depuis au bandit déjà Moussala OA? Oh maman, on a sali 38 ans dans l'espérance dans Moussala.
Les gens formés pe ban ebele awa au 38 ez ebele nous pas ko bota pe asali pe vie donc en tout cas na 38 ans ngana tangi bana nyonso près de ba diplôme na musalo bana pe ba boti ba pe ba koko na musalo musalo moto mususa na libanda zo mona za musala moko simple mais soki au côté na mudinda ngo au moni valeur ya musalo. Sikoyo to lobela non li solo mususu awa nde makama confinement est-ce que vraiment vente ezo salema vraiment kitoko ou bien ezo salema te po to ebité est-ce que bato bazo kota po ba ko somba bakiti to ebité. Bon confinement peut se biso passe au moni biso mais bana ba fandi moya ko tanga ezate moya ko lia tellement ezate mais malgré passe ezali mais eza tellement ba clientèle ezale ko li bosote moko par jour o ko za la chance na ye nzambe mukolo wana tindi ya kozwa akokozwa mais en tout cas vendre eza tellement te. Merci papa nazongi pa ya ndeko abanda suko mema biso pa bandeko mususu pe abanda suko pesa so ba explication mususu Montréal Axel tozoko banandeko papa tongi toyeba pe oyo nde bosali yango boye bo fabriquer yango ndenge nini tomoni botie vitre botie ba mabaya na se elongwa kato eza déjà condamné déjà. Ah, expliquez kasi biso po ba bazotala pe ba comprendre ndenge bosaleli yango. Justement oyo eza manger. Donc yaza tout monde qui tosali na bois moko soko talo moni pena ki bois moko ya makasi kambala. Salon na kambala et puis to regarnir yango. Donc ina mousse mo ya condition normale. Ndé yango tosaleli musala donc tosali musala mo pena ya qualité vraiment ya malamu. Donc kaka le même salon oyo. To bandeko yamba ba mindele misusu ko ya boye asombi akepe na maison na ville a exposer. Ce cas sombi on a prime. Voilà. Donc ce cas sombi a kunelo ko ya okene ko baksa na tsaka chassa pamba. Donc on somba na primo be kuna et c'est varié prix. Donc musa to sala peut-être biso mo bana mboka tozo ko mona ngo pena mo muke mais mindele ba oya bazo mo pa ke oui musa le sala. Bon justement to poussana bomona Montréal Axel to poussana to yoka vraiment explication ya bande konde bazoloba. Merci na bino to bozotala biso vraiment Kapach télévision musala ezo salema tozo kita partout po to yeba mambo ezo leka na mboka to yeba est-ce que bato bazosala musala maboko ezo salema na malamu bazoteka na bien pour na mambo ba confinement o papa to yoka explication. Tozana kiti to na modèle ya kiti ya ba fond différent. Donc batebele ba kanisa kenel tozo fabriquer kit na météo que tozo zoande tio ba biloko mo mabe tozo tchana kati mais o soko taliboye fond na to benga ke fond condamné na so yena ba oreiller na ye azana ba eturette donc to sali musala voilà donc ezabo oyo fond oyo elongwa ka tangani bon na fond oyo na mokiti omoni bato bakanisa ke no o tozo sala musu moko ya malamu oyo exemple musu to sala yango yo donc to sala musala na ba condition moko ya malamu no soko fongoli kitio tina kati tali voir même ba mabaya o to tchena kati donc mabaya na bisomo ya bana mboka vraiment to sala ka bois kambala tina kati même bois o to saleli à manger les mêmes bois to kata comme balade nde to beteli Caracas wana donc ça Caracas moko ko sala même 20 ans et ko déranger mututé donc tozo ça musala moko très propre et puis toza na comité mobimba a na kati ya météo comité wana ezaka justement et tambula na site na biso a kotala kaka menizo alinga kota libaya moko ya mabena musala mbala moko balongoli yango. Donc on a un comité mobile de tambulaka, un comité de contrôle, et ça justement pour nous ça suivi misala bato ba sala a. Donc il a météo, ceux qui sont kenda ke o ameniza météo ba sa musala na ba boye. En tout cas ba client na biso nyoso bayaka wa ba meka ko bosa na eloko wana météo to sala musala moko très propre, musala moko ya qualité, musala moko en tout cas ya propre vraiment. Mutu mususu omona ayi a sepeli nango na misu bo asombe ya ko ke nango na ndako avandika boye ebukani.
bon kokende na ona ndako kobukana c'est trop dire mais na nzimite pe na kiti oyo mutake na ona ndako kaka boye bukani wana komi manger donc c'est impossible plus que impossible donc et ça la maka vraiment té donc ceux qui mutasombi kiti na biso na météo donc na koko tele garantie même il y a 4 mois et ko déranger ngane lo roté et déranger ngane lo roté parce que na bi na teki kiti ça peut garantir ceux qui n'était eu problème ayé pe beaucoup ça les bien beau changer bon na garantie na biso to salaka donc ceux qui mutazu kiti akena ngo ceux qui tisi na ye moko katani na ndako bon wana ils appellent la bisoté mais ceux qui amoni libaya moko bukani ou bien le mobile na kati azonge na maison oya somba to za capable to zui salon mususu na marché to pesier ya zone service ou bien to bongisele yango na kati ya garantie mais ba client presque on so ba somba bilo na biso en tout cas to bombelo te bazonga vraiment te ce cas zui kit akeya kei sauf que to mona kande ba client belé ba benga biso na ba réparation to réparer ba biloko ba importer salon wana asombaki salon ya mindela ye nango bekuire comme obeba ye to réparer mais tous les meubles ndeti ya ba mindele ezalaka irréparable donc soki baby et baby mbamo babwaka yango donc tozo regretter mingi na bandeko na biso ba congolaise bazo gaspiller mbongo kokende opesa ba biloko wana importer en tout cas ezo produit vraiment nene lo oti donc bon justement to pusana tozana batu oyo bazosala déjà biso tosala mosala na qualité mosala tozosala kiti na biso yango tozosala toyoka nde bandeko vraiment bazoloba kiti na biso totiaka ba triplex na se bawana toyebi eza misala moko soki ya banzela biso to bamenisier oyo toza bien formé kiti na biso yango tozosala soki otali eza canapé moko mais koti combien de rassorts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, na canapé, moi, de 10 ressorts. Donc, les ressorts, on peut katana. Et ça passe. Donc, nous sommes au sala yango. Nous sommes au yango ya malamu. Donc, batika comme un message, un message à ma bec, un message météo, un message moko kitoko tété. Tout ça, un vraiment ya qualité. Ministre ya culture et art, est-ce qu'il y a vraiment temps ya koya ko visiter bino, ya koya ko sel bino ba don ou bien ko tikle bino ba biloko bozana ngo besoin au bozangi? Bon, celui de lobby que ayaka to ayaka te mabe, mais to yebi que ba comportement ba continue biso bien. To yamba pena suivi na bango ati. On a bango ti. Donc to zabato il fallait que tout l'état a félicité biso. Parce que ce que tu awa, tu as des jeunes combien auto cadre place combien de jeunes yo tantôt a utinda coupé boye afin de dans la place comme grand kuluna tu y a to zuye to bandie ko former le bilo ba comme grand dans la société il est pas comme soumettre comme ko former les sous donc c'est ça tu dois contribuer belé déjà na l'état faut l'état vraiment à mécaper ko sunga vraiment donc tu bon, tout ça là quand on est sur ma boque, ce que tu as mis machine yo, ce que tu as mundele astonga la machine yo, à kokokate, bah on va ébiquer quand on a machine électrique, mais tu as la biso machine so kebo, on même sous pied ajusté, mon de fabriquer kango, machine mo de kufina, mais tout bon ça de façon que tout ça misala. Donc il cause la bien ce qu'il l'état congolais a meki ko réfléchir pour na biso ba meniser, artiste Ramboka oyo. Alors bien bénéfice que na keneta na ba machine o na sunga batuana na keneta na ba rabo na pesa bango na eko sunga biso to boyite to lobite ba memela so kaka ba machine mine to kata mabaya to bunda to bunda mais so pas pesa to bénéfice que ba oyo en tout cas eko contribuer mingi pour na biso vraiment. Bon eza lokuta pourquoi eza lokuta ba dit que kit na délivrer ça ka cher non ce qui m'a donné $500 à quitter à qualité bien que non. Tout ça est cher, cher pourquoi? Il y a des menuisiers moussous en face, moi télé na eka kananzela boy. Azali na muto contrôler ka musala na été. Ako mona pas somba rasor ka o acha na kit a olingo somba ti. Ako mona pas somba musa bien acha na kit a olingo ne ko somba ti. Ok na sombi wa bisomba bibeta asali ka marque wana. Donc pour na iso ba pesa $300 de chez Kokina. Mais pour nous de la moussala, la qualité de la moussala, de ce qu'on a $300 pour la kit. En tout cas, on a pour aller na sali dépasser combien et puis on a gagné
combien. Donc c'était ça. Donc biso to saka musala pena ya qualité ngo moni que kits na biso ezalaka moi na primo be mettre se chargera après te. Se chargera après te ce qui mutaye na $500 to pesa kits ya qualité ya bien. OK na kits a refanda na kits wana longue vie vraiment. Donc c'est ça. Bon, pour la question, c'est très bonne question. En tout cas, dans ces pays-là, toujours on a besoin de bon. Tout changer, on a besoin de battre, mais on a besoin de peine d'être cotonga. Ils ont un peu de problème, tu as ça là-dessus, mais chaque chose a son temps. Tu as moyen d'être dans une idée ou dans une association d'abisso, tu as moyen de tonga. Et vous avez un problème, ils ont un problème, mais tu as continuer à faire des meubles, monsieur, les bagages d'Europe. Merci, tozo continuer nandeko a expliquer biso ndenge bazo sala ba kit na ba ba kit eza kitoko bino bato pe boza libanda soko za besoin sala flat o sala eloko moko ana Kinshasa en tout cas ya kaka ana Delvaux awa oya kosomba ba kit na yo o sala dessus te biloko ya qualité za nga mona zo mona bazo sala ba bambetu awa bazo sala makita kitoko basala manger ndeti ana moni botiema bende vraiment kitoko boye belé boya pena ko somba biloka kitoko ya qualité vraiment eza awa ndeti oyo papa to moni bokotisi mabende na kati awa comment boko sala pour mabende na ekota na kati ya mabaya. Bon biso toza ba artiste na art tolala pongité tout moment mutu fait chauffaka donc ero fandi tout moment mutu akozala lali na ye mais yo mutu e raisonner lobi fona crier nini c'est ça ezaka ka ba idée o mutu afandi si Dieu si asali loko donc o eza nango kaka ba tio to salaki ndi on to fabriquer ngo bon kicho ndenge eza pena boy dire ya kicho yo soki mutu asombi yango qui peut kufa donc fait beta ba 20 ans. Est-ce que kosala babiloko ya ba vitre kosala babiloko ya ba mabende boy sikonde bo sala ya mabaya boy est-ce que ba pe ba osepela na façon onde bo sala ya mabaya boy po ba lobi ke na biloko onde eza biloko akala donc na bandaku ba kiti ya boy ezala lisusu te boko sala te que de toutes les façons que bo sala ndenge ba misu ba osala ba ya mabende ya ba vitre wana ke bo sala ya mabaya boy. Bon okosa na eloko ya libende okosa na eloko ya nini mais libaya zaka libaya aka libaya donc ce qui ndeti mutu eza ba choix ya mutu na mutu musu ko ya pe ba ila so ba catalogue ya mutu musu présenter au catalogue abisi biso que non na besoin montrer lenga eloko o talibo eza libaya ko tina mabende na osala mais pona biso moko o eza ndeti ba mbongo na biso moto sali to exposer na marché. Donc nakoki jamais kolingana soit eloko mobo na bike ko kanganga pe mbongo na nga na tchana marché donc nako sala ngoti donc mais soki mutuye moko préféré que non na sepe na kiti awe za en tout cas passer dans la commande à certifié. Merci papa Lobani asuko koloba na bande konyoso o ba otala. Bon liloba suka na ko loba et surtout na ba congolais en tout cas, beaucoup de artistes na bino ya météo confiance tout ça musala. Soko tali net garde-robe oyo. Tali net garde-robe wana. Na yebito comparons na garde-robe a mindele na ndenge nini. O comparons na ndenge nini, biso to sala mbina musala ya qualité. Donc même mutu akoyaka boya musu biso to cheka mutu pesa biso ka $300 azu garde-robe. Era koya ba moni te akepa ba mindele ba maison na bango ba ndie oyo akebi misa musu $800 pour son bakale même meuble wana mais oya biso na longue vie oya bango eza na longue vie donc message on a ko senga en tout cas la bandino na gouvernement a biso maboko a aider biso na ba matériel
tozo sunga vraiment batu pe belé bana belé on a place que baba ndako tambula na bité mama botala ka excusez na tanga komba chaîne yo Molière TV botala kango na bité so ko mona pena ke na ngaliema na delivo boyoka pena kuluneza et résista kate parce que ngaliema awa na delivo la jeune mingi ba mi pesande na musala ya menuiserie donc baza pena ba artiste très confirmé donc biso to monika ka o jeune moko boy songolo pakala na quartier abandi ko zappe ma cantine to yaka na ninga malembe to négocier na ye yaka mon cher zala wana titi lo bu pena ko mo akomi pena mutu azunda ka zumo sa chep na ndako vina yezo nyanzela donc c'est ça na senga na l'état ameka impe ko sunga biso tana mbongo boye temba sunga biso kana ba matériel oya yebi biso to sailaka ameka ko sunga biso to biso to na mayele déjà ko fabriquer eloko bo marabiso makase musu machine soko tali awa oyo kata so machine te za kururu nyonso na maboko mais ce qui est pe boko ki pe rozoka na maboko nde bo simba ba matériel wana bo ki pe rozoka ba risque wana esala bino nde tozoka ka kutu déjà tozoka ka meza musala donc ndeka ba yemba mais niza ta beti marteau na musapi aotika pe musala na iti c'est ça donc tozoka ka mais tozo sengande na l'état congolais ameka un peu pour soutenir biso na météo et puis deuxièmement to sengi na ba client na biso onyo so ba kota ka marché oyo to ko senga na bino bo continuer bo za ka desi jamais na bino to sela bino donc c'est ça que message na ko pesa. Merci boyoki ndenge papa expliquer biso boyoki ndenge ni bandeko alobi pona musala na bango oh en tout cas za kitoko minga mona moni ona misu pe bino moko pe bomoni ndenge caméra ezoleka ezozwa biloko moko vraiment eza kitoko mingi boya ebele awa na Delvo boya kosomba bakiti oyo ekobongisela bino bandako bino pe baye oyo bozosala ba flat na Kinshasa boza libanda mboka so boza na besoin ba biloko bakiti ekota na ba flat na bino bambetu boya kaka awa na Delvo awa bokozwa biloko kitoko bino mo bomoni ndenge basali bakiti oyo eza vraiment kitoko nga na sepeli nango kovanda même boyoza posé biloko bien awa ya qualité et ça te ko sombe loko OK na ndaku na yo ça une semaine et baby mais vraiment ekozwa ton mulai ekosala ba 15 ans ba 20 ans ezaka na qualité ya bien ezalaka asika boye belé boya kokota ba mbongo awa enoke bokende pa ba libanais to ba indien to ba chinois bazotekela biso biloko ezowumela te boye belé ana Delvo bozo biloko ya qualité biloko ya kitoko mingi na wana na pesi bongo merci l'équipe mobimba ya Capache Télévision na moni bongo Montréal Axel Mayela na moni lisusu mon cordon Joe Mystique Muteba so bozo mona ba image ya kitoko beza bango nde bazo sala bo mona lisusu biso ya kitoko pe na bosanité Montréal nanga mususu grâce yé pas filma yé pas montaka biloko ya kitoko vraiment na Capache Télévision wana soki na lobi na pesa merci te na ozala ingrate na pesi merci na la patronne Cynthia Capache général major et madame de nous boss mboka yene muta konza pena mboko vraiment na mambebele oya boy asali mokili na ye Cynthia Capache nde madame aleki ba madame tout no mo boye bindenge abrosaka ye vraiment soldat makasi vraiment na makama musala vraiment alembaraté animbaraté alala te pona musala na ye atiki pe bana tazo former bana ndenge pe bandeko mususu bazo former bana ebele vraiment kitoko mingi boye belé na Capache Télévision Matabis Télévision pe ça on a pona bino bon s'abonner massivement na Capache Télévision pe na Matabis Télévision boye me ba émission na biso bo partager ngai bona musana na bino Sarah Limbute la naturel na za on a pona ko sala bino na ko lemba te ko kita na ba commune belé pona ko yeba makambo eza ko se passer na mboka soki ezoloba ezosalema mabe to koloba so pe ezosalema malamu to koloba. En tout cas, to bengi bino belé na Capache Télévision, na Matabis Télévision, ba chaîne kitoko, ba chaîne o ezo tala ma monde entier, nanya ko boyango, mutako boyango, satena nzambe ayebi chaîne na Capache Télévision, Yesu Christ pe atiaka loboko na chaîne ya Capache Télévision, boye belé na Capache Télévision, bo tala ne musa kitoko ezo salema. En tout cas, ngala bino to kutani mokolo ya sima. Bye bye.